Obando lala ozo lota nde mutu ye wana kotelo na chambre ye akoya kangiyo abandi ko embrasser yo abandi ko saka bukine pe bosali rapport sexuel mais oko remarquer loko na bosala lokola na ndoto mais tango kolamuka na tongo oteli penza na nzoto na yo to ya bomwasi o remarquer penza ke outi ko sala rapport sexuel pe bilembo ya mutu outi ko sala rapport sexuel et pas ya mobali oko remarquer pe to na sous-vêtement na yo eloko babengaka pollution nocturne okomona penza ke okusheki na mwasi pe omisepelisi pe na kosepelisa. Chez Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chez Biso Télévision, deuxième vitesse. N'hésitez pas à liker notre vidéo. Et si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Mbote bandeko balandi émission na bino bolingaka pe bozalaki kozela kati na nkolo oyo epesami na votre humble servante Lydie Mutamba, autrement appelée Maman Mapasa. Naza na esengo ya kozala liboso ya bino partout au bokolanda émission na ngai. Tika nzamba lola apambola bino, tika nzamba lola abakisa ba 1+ na ba savoir na bino. Na pesi merci na ngai liboso na Seigneur Jésus-Christ oyo aza maître ya temps pe ya circonstance. Na pesi pe merci na molongani na ngai Mike Mukadi Chic Tata Mapasa. Na pesi pe merci na balandi na ngai nyonso fidèle Maman Gisèle Ida depuis quelque part ma copine privée. Na pesi pe mbote na pasteur Thierry Mutamba oyo azaka invité na ngai spécial na famille na ye. Na pesi batu nyonso oyo bolingaka Lydie Mutamba Maman Mapasa. Lelo na plateau na nga naza na invité na nga fidèle oyo na yambaka mingi même na kati ya émission pourquoi je me suis mariée lelo naza na kati na kolo. Bonjour pasteur Thierry Mutamba, shalom. Bonjour Maman Mapasa. Bonne santé. Santé malam na belaki moke mais na yoki déjà bien. Batakaki yo. Faut bien pasteur mkolo nguye sili. Te biso bataka biso te. Vraiment. Bi bakoya nzela mo ba okima na banzela sambo. Ya solo. Ah, bakoya nzela moko bakokima na nzela sambo vraiment wana eza maloba mutu nyo sisika zali oyo asaila nzambe na solo asimba yango. Pasteur Thierry lelo na plateau na ngai na lingito lobela mari et femme de nuit. Lolenge nini makambu pe nini oyo basalaka na bomo ya batu ezana na batu oyo babali te ezana na batu babali phénomène mari et femme de nuit ezana ampleur makasi na ba vie ya batu na ba délivrance tozota na ba télévision vraiment pasteur Thierry na lingi muke o expliquer libota na Nzambe oyo ezolanda biso liboso ya caméra. Merci Maman Lydie. Mbote nanu na bandeko balandi na sepela makasi na monaka comment malaxi tozo pe sabino boza kozongo avec beaucoup d'attention boza kolanda pe bandeko musu baza ko benga quand même biso personnellement ko remercier to pe ko tuna toli mususu pona makambo etali vraiment eza esengo makasi lelo ndenge Maman Lydie auti koloba likambo eza lika ya lelo ya mari pe femme de nuit. Maman Mapasa ebele ya bato lelo za komona bazala bao bazala ba mabala bazo vanda bakimia te bango bazo mona lokola mobali mutaza mabe mwasi tope mobali amona ke mwasi mabe nzoka bao bundaka ndena biloko ya ba mari na ba femme de nuit eze loko moko Maman Mapasa soke kote libino na libala d'abord ezalaka na soni makasi pona koloba ngo parce que okoki kolala na butu mobali akoki kolamuka na tongo na butu akuti mwasi na ye na ba mouvement on dirait muta sa rapport sexuel Wana na se ya pongi to na okoko ba mouvement ya moninga wana soki mari de nuit to pe femme de nuit mwasi po koki kolamuka na sa pongi okuti mobali no yeyo pena na ba mouvement za kosala rapport sexuel siko esalaka soni makasi parce que lero kolamuka okuti partenaire na yo aza ya kovanda za otala yo abani kotuna bi oh yango makamni ni ozo salabo esalaka soni moko makasi siko esalaka ke moyen muto aloba yango ezati ebela ba couple zomona na ba difficulté base eza likambo femme to pe mari de nuit aza kokotela bango na mbeto aza ko déranger ba relation na bango ndengo tuni likambo ngo ya mari de nuit to pe femme de nuit même na ba jeune fille to na ba jeune garçon ebela bato baza ko bala te lelo Maman Lydie eza likambo ya mari
na femme de nuit. Pasteur Thierry, mari et femme de nuit ezobalisa pe bato te. Mais ezape na bato mususu ndenge na yo kaka bato balobaka ke osalama po bala te. Est-ce que c'est vrai? Oui, na kati lobanzambe sotayi na mukanda ya Matthieu 19 na suka okuta Yesu alobi eza na bato mususu apesi ba raison oyo ezosala ke bato mususu babala te. Abi ba mususu babotami bongo uta mabuma na bango. Ba mususu basala mpona bokonzi ya likolo. Alingi na ye kosalela nzambe na ye amikangi na ye alobi ya obala na ye te. Abi pe kategorie misato alobi bato ya mokili nde basali bango bongo. Donc bato ya mokili babebisi ye po abala te. Bato ya mokili nde basali bango bongo pasteur. Sikoyo tokoyeba ndenge nini ke mutu aza na kati ya ba femme de nuit. Mama parce avant tokoma place wana tolobela nanu likambo mari aux femmes de nuit phénomène oui. Eutaka wapi. Oyebi mama pasa bato ebele bakanisa neti ezaka ba esprit bato basala biloko wana. Oui, ngapi na yebi bongo. Non. Soko tangi na Bible na Luc 24 verset 39. Okuta Yesu azoloba boye. L'esprit n'a ni chair ni os. Mukulu Yesu asekwa pe na bakufi aye abimili boswa baye kolina ye. Baye kuli baye ki po basimba. Yesu atie maboko alobi mais boya kosimba. Thomas mutapusanaki aye asi. Ayi boya kosimba c'est moi Jésus. Naze esprit te, za ma Jésus ya mutu. Parce que l'esprit n'a ni chair ni os. Esprit okosimbe boyete. Mama pasa esprit mon côté ayaka osala rapport sexuel na mutu. Azate? D'abord les esprits n'ont pas de sexe. Sexe eze loko moko nzamba pesi nde biso batu. Parce que to salama po to kufaka. Sikoyo avant kufa il faut tika progéniture na yo bakitani na yo. C'est pourquoi Dieu nous a donné le sexe. Ba esprit bazaka na sexe te parce que bazaki créé pour l'éternité. Ba kelama ki bon pour na libela. Donc bazana a besoin que se perpétuer te. Esprit moko azaka na sexe te. Par conséquent, eza un esprit moko te mama pasa azana temps koya akene kolando mwana mwasi akene kolando mwana mbali pour akoma mari ou femme de nuit na yo. Et loko wana siko ezo uta wat mama pasa parce que nazo mwana neto zo lingo tuna ngande bongo. Yango pena ngina tuno po elekeli nanga moko na plateau bande ko balandi. Esprit asala ngo te biso to yebi ke so oza na mari de nous na femme de nuit, c'est que oza na esprit. Non. Bande ko balandi des esprits te. Et loko wana eza forme mobimba ya sorcellerie. Ezali batu. Soko tali ba phénomène wana ezaka bisika nyonso te. Eza na ba quartier okokuta biloko wana eza. Ezepi na bisika mususu soko ke makambwana ezalaka te. Ezali bato eza forme mobimba mama pasa ya kindoki. Oyo mutu tango aza posséder neloko wana aza na capacité moko ya kokende ya aza moloki ya bato te. Ya zande donc azande c'est un criminel sexuel to benga. Criminel sexuel et puis ya molili. Vraiment. Abaza bado soki eloko wana ezosalama na vie na yo mutu ozolanda biso l'émission vraiment mawa mingi en tout cas. Donc eza pena na mutu moko aosakana na esprit na yo. Mari de nuit c'est un criminel aza ayaka pena kosakana na esprit ya mutu azoya makambu azoya osalo makambu na nko sans volonté na yo en utilisant ba puissance ya zana ngo eloko neleka na kawana babimaka na nzoto moko oyo bandoki babimaka nango babenga encore astral. Donc aza capable de projeter intelligence na ye abimi na kati ya nzoto lera bimi aza capable de oleka mir et ko simbete puissance wana ya zana ngo ya kindoki wana sikoyo ya azoya te pona afino kingote ya azoya soka aza mwana mwasi azoya kuluku mwana mbali bosala ni rapport sexuel nanko sa volonté na yo soka aza mwana mobali azoya ne kosala yo mwana mwasi rapport sexuel nanko mama mapasa nanko je dis bien nanko sans volonté na yo. Donc ezalaka nde batu penza mutu mobimba zalaka na yebi même ka moko na kutana na ngone église mwana moko ya mwasi ala mukatongo moko boye muto ya mona ka mari de nuit wana amuna yepena na moye ya oluka ye
mutu azwa émotion apikati na crise baye ko benga biso mbangu tokei kokoma boye tokuti nini mutu fulfulu ezobima na monoko eloko nini papa pasteur namoni muto namonaka na butu namoni atu isi tolobi ezaka mulimu te eza mutu mobimba siko pasteur Thierry pardon limisanga mutu ango wana oyo ya ayaka po asincarner aya na banzoto bato po sakana a détruire bato bongo akoki kozala kaka membre ya famille to pe libanda pe bakoki mutu pa mama Lydie na mondo wana membre ya famille azaka te eza lokola mokili ya bambwa moni mbwa mama mbwa ya mama akobota bana na saison ezolanda mwana wana nda akoma mobali na ye donc mokili wana eza pena mokili ya bonyama mpo monaka eza mokili ya satana e bino bato nyonso oyo boza na baesprit wana boza kolanda bobongola bitema na bino eza mpenza bato mama mapasa sikoyo kuna tata azalaka te tata na bino akokoma mobali no ya butu mama na yo akokoma mwasi ya mwana na ye na butu leki no ya mwasi akokoma mobali no na butu nayebi na Angola nakendeki voyage moko missionnaire kuna nakekutana na ka ya mama moko mwana na ye mama alali pena na butu amoni mwana na ye aye penda asali ye rapport sexuel mwana wana azoya asali mama boye mama aza kobima na butu wana kolela penza donc ezalaka penza bato nde bayaka sikoyo bazalaka ndenge nini bato yango lokola bazaka bato baza baesprit te baza bato babandaka parce que na kindoki action ya kindoki soki ebandi bazaka na mission moko makasi mama mapasa il faut esuka na kolonga kindoki soki bobandi mutu koloka mutu eke esuki na katikati bokoki ete nyonso bongai bosala ye ezongelaka bato wana nde oyo omonaka na bakartier omona awa mutu akufi kuna tata wana akufi kuna mama bakuna akufi bato balandani babilo moko ndenge wana ezaka souvent babitumba wana ya molili bayaki komeka mutu bakoki te c'est pourquoi bazaka avant babanda bakoluka nanu yo na modele nyonso donc il faut juger que ndenge tobandi bitumba la biso na mama mapasa tokoganye ye ndenge na ye kobandi likambo ya mari de nuit na kosuka na kokoma pena mobali na ya butu to pe na kosuka na kokoma pena mwasi siko basalaka ndenge nini eza facile po yeba mutu ayaka koluka mari de nuit na butu to femme de nuit okomone na moi asa mutu moko asinteresaka na yo donc bato moko soka zano makambo ya bêtise nde masolo na ye okomona papa moko mukolo aobenga kaka mwana moko muke mwasi chéri na ngai mama Lydie faut kokebaka na batata ya ndenge wana baze ebele na bakartier bisika tovandi o chéri na ngai okomona azobengelaka yo mwana ya mwasi mon bébé yo madame na ngai keba mosusu ko tunamonaki azobengaka ti koko ndeko koko azobenga koko na ye abi oza sirene na ngai ale mwana wana ndenge nazoloba boye na bomokolo ne aye koyambola ke abanda omona koko wana baobima na ye na butu bakendaka ne na bamai nzoka ebandaka koko abengaki ka yo oza sirene na ngai mama pasa il faut kokeba bandeko balandi mutu nyonso omonaka aza na bizaleli ya koya kosolola kono makambo ya bêtise babandaka bongo akobando mo ba bêtise ba blague moko akoya akobeto mbata na partie intime sikoyo azosala eloko wana mpona kotala koluka koyebi eske soki aye na butu okofungolele porte to te moni eloko basalaka wana donc il faut kokeba bandeko balandi nazobenda biso surtout bamama matoi kotikelaka mwana no balese alete mukolo moko asaisela ko bajena ko balo nga na sina kangela yo boye tozomona ndenge mari de nuit to femme de nuit alukaka porte sa pénétration ye on a déjà tangu yo otiki moyen wapi soki balobeli mwana na yo kata loba te yo za mukolo boya to boya kayango foko boya yango mama pasi mama moko to aye yo sela mwana mobali baje koyoka soni te mama ko manquer te mais kata loba te ya za muta age na yo te moya ya moko ya quartier azaka mwa liseki makasi na mwana na yo akozala ya mwasi azali liseki na mwana no ya muke ya mobali azali kaka chéri
il faut ko telemela bato wana ko boyaka parce que nde bikuke bakotelelaka yango wana ndenge nini okoki kosala mpona kobika na yango likambo yango ya femme Marie de Nuit Pasteur? Non mama, parce avant ya kobika bilembo nango to bandela nanu wana mama pasi bilembo nango basigne nango mutu aza na Marie de Nuit aza mutu moko alalaka bien te omoni ezaka lokola ndoto yo bando lala omona ngo lokola ndoto nzoka eza ndoto te eza réalité okola lokolota ndoto mobali moko ayaka chaque jour pété bayaka chaque jour te aye lelo aye lobi te akozala aye 1 mois akoti kole muso atape 2 mois après komona susu pa aye lisusu obando lala ozo lota nde mutu ye wana kotelo na chambre aye akoya kangi yo abandi ko embrasser yo abandi ko saka bukine pe bosali rapport sexuel mais oko remarquer loko na bosala lokola na ndoto mais tango kolamuka na tongo oteli penza na nzoto na yo to ya bomwasi o remarquer penza ke outi ko sala rapport sexuel pe bilembo ya mutu outi ko sala rapport sexuel et pas ya mobali oko remarquer pe to na sous-vêtement na yo eloko babengaka pollution nocturne okomona penza ke okusheki na mwasi pe o misepelisi pe na kosepelisa okuti yango ne kangamile miso na bilamba olataki eza basigne bandeko soko omona ke loko oyo tikala koyeba ke likambo ezali. Deuxième signe eza fatigue. Mutu nyonso ya uti kosala rapport sexuel ememelake fatigue. Mwana oyo to mutu oyo amonaka azaka na mari de nuit to femme de nuit alamukaka na tongo fatigué mama pasa. A cause la fatigue, fatigue wana journée na ye donc ekobanozala mwana moko zololo. Ni makasi ya misala obanomona ezozala te kati na ye. C'est parce que butu nyonso makambo eza mwana wana salaka. Ya mwasi to ya mobali to basalaka. Je dis bien que Marie de nuit aza démoté, aza mutu bombaza na quartier na bino. Aza pe na famille. Aza pe na camarade. Mutu bozana ndaku moko. Yende mutu akotaka ayaka kosala. Yo remarqué kaka na journée na nyazaka na yo ndenge nini. Vraiment. Bande ko balandi en tout cas to yeba na ba ceinture na biso. Molimo mosantu akamba biso yayana lingane ka baje. Yayana nangaya lingara. Donc to yeba bande ko nanga to yeba miso na biso za ga au pasteur nanga tira lo baka tonone nango misu. To tonone na to yeba phénomène mari et femme de nuit. Pasteur apesi bilembo to koyeba ngondenge ni na bandoto na biso mais pasteur Thierry tozonga moke na baksana no mweloko moko wana na kati ya bilembo wana mutu nyonso azana mwana mwasi nyonso ozolanda biso ozalaka na phénomène ya Marie de nuit na lobi ezaka mikolo nyonso te ekoko tiko 3 mois mais okomona ngo ezozonga mususu ekendeke to baksana leloko wana ti Marie de nuit achaka ti zemi okomona na butu ozoloto komi na zemi. Si on a moi, on a pe bilembo zemi, basoyi, mais ozo mona ozo vimbate. Mais na butu ozo mona pe évolution zemi ezo kende ti ekoli, tipo boti. Parce que robote loko. Abota katina butu eza na bato bazolanda ngawa ndeko yo boti minute. Ba msusu bakobota misatu, ba msusu basi baboti bana suki 4, bazobotisaka ina butu ndengwana. Na butu penza saka na ndaku moko, mobali azalaka na bana. Ezaka nde ndoto ka kozomona lokola ndoto mama pasa. Asi aboti bana 4 bana 5 mususu azati na zemi. Siko okolamuka na tongo mingi omona mususu mabele vimbi. Uzomona bana basi to omonika nde zemi bebisaka wana. Omoni mutu kaka mutu afane abundulu kindenge tolobaka. Après abongi wana uti kobota. Oh Yesu. Ndeko zo bota kana butu boyo zo tika ngone ngwana pona. Lelo eza mukolo no akobika. Amen. Oboti mingi na butu lelo sosola eloko wana. Sikoyo mutu andengo na mama pasa na moi relation moi esimbaka te. Mutu nyos mobali ya butu azaka zuwa koleka mobali ya moi. Abenganaka mobali ya moi. Mobali ya moi akoyelo avandi na kiti boye ndenge réalisateur na biso avandi kuna yako ya abando tourner ye. Achi kizunguzungu ti abengani ye. Yango moni ongo pasteur ngana comprendre kate mobali soka bandinga esimbaka te
bande ko balandi mituna na zongi vraiment likambo pasteur tu vois ba pona ko tali mwana mobali ko banda mwasi simba ba fiancé oyo ezaka yo omoni eloko ngo et se répéter 2 fois 3 fois ngaka so mobali alobi ki na otinda lettre nde air to boyanaka soso la lukanzamba bien est-ce que na buto monaka ba makakozaka na bato bayaka te ko sangana na yo nazolo ba bien mari de nuit criminel munene parce que eza mutu moko azoya bolimbisanga terme azoya ko coucher yo sans volonté na yo mama li azo violer yo mais spirituellement il est méchant il est mari de nuit on a la famille mari de nuit aza violeur sikoyo l'état nde ya kokanga ye azate yesu nda kokanga pasteur parce que dimension ya zo sala makambo wana eza ya mulimo mutu kokanga ye na l'état oza pe na place okeno kofunde te bande ko balandi bana basi surtout bana mibali surtout et comme tanto lamuka na molimo na biso koyeba ba phénomène eza ko se répéter eza mingi surtout na bana basi ya pembe nde loko na comprendre te pourquoi pasteur moi bana basi o ya pembe biloko ne lingi bango loko leloko mususu pasteur naza ko yeba ko tulisa bango ti ndeko soko za pembe wana nazoloba na yo te mais soko za na biloko oyo keba amen na moi relation ya moi mama pasa ekosimba te omona mwasi azongala pasteur abandi janvier ti décembre babengi yo te mais tango ozobima pa bino tali na kitalatala oza na mutu mobimba landa ko soki mobali alinga ya bengani ye bien aimé dans le Seigneur et comme tango na bino vraiment quand nde na lobi na kati na bonzambe et comme temps oyo tozwa ba vie na biso mutu nyonso akolanda mission oyo yo mwana mwasi o pasteur apesi ba indice ba mari de nuit ba mikotisaka mingi na nzoto na biso basi surtout basi ya pembe wana boluka nzambe tala eloko nini répéter ba événement nini eza ko se répéter na moment na yoka tango lingi obala mususu ezaka mobala lingi après 6 mois mobala ngwa kenaye mususu pe bosali déjà na ba danse comme religieux mobala kimi pasteur Thierry azo décortiquer to lande mission oyo na bokebi na lisungia moni mosanju soki ko senga yo prière okobenga ba numéro na biso kozala wana soki ko senga okuta na pasteur to benga biso en tout cas bande ko balandi mutu nyonso grâce à kolanda émission au pasteur Thierry ndenge nini okoki kosala kasi pona kobika na likambo yango pasteur nde sika likambo evani mama pasa eloko ya liboso ndeko soko lingi obika na makambo oyo banda na liboso kososola amen ke nakwei na maboko ya mutu moko eza volonté na ngai te eloko ya mibale koboya yango eza libala mobimba oso ozwi mama pasa likambo ya mari de nuit esilaka te ovandi kaka nyebwe te il faut okabwana na mutu wana kaka ndenge mama pasa okoyebisa ndenge nini baboyaka mobali yo soko neti ovandi bo exemple mutu moko azotungisa yo ozosepela neti olingi oboye yo kosala en tout cas nazweli badécision kaka badécision oyo na oloba ngo te kogangela na ndenge basa nde babenganaka mobali soki olingi ye te pasteur neti na ngai azodéranger relation na yo neti na ngai en tout cas oye soki na bandeki kobengo 5 fois na obandi benga yo 5 fois te na okitaka malema soko moni esko aye na ndako na oyebise na ozwa courage na yosenga bien en tout cas ndeko limbisanga na moni relation na biso mbale ezo troubler naza besoin za na kimia en tout cas limbisanga koya ka juste mukolo ko meka koya na ko bengelo ba voya venir ba obeta yo na sepelaka na ba Nigérien ba lokotaka ti kombo akomi na makolo aza ko kombola tina makolo na yo mema oya yo mari de nuit il faut eloko moko po eloko ani sila il faut renoncer na ye oui faut boya ye ndenge vandi wana pasteur nanga boya ye ndenge ni ye molimo yo ko boya siko na nde bisika puissance moko ezaka na Bible etiama na maloba ya mutu mama pasa lolemu maloba ya mutu eza nguya Bible lobi ba okanga yo na maloba na yo okobika pe kaka na maloba na yo donc mari de nuit ba bengana ka ye na maloba il faut d'abord na bomoto boye oboya ye oboye complètement olakeli ye olobi soki na moni osu na bomoi na ngai nguya donc refi wana d'abord lata oyo pasteur Thierry yebisa biso kanda esantu lata yango aza mutu ya kogangela et puis kozela ye vraiment kozela ye na kombo na Yesu siko place wana na ngana loba boy mundimi ya solo il faut longaka na ndoto yes soki ndenge ovandi wana ndeko na ngai yo zaka soko oloti ndoto nyoko azolando alandi yo tia ye asuyo kututa koti yo tina nzoto
yo oza zéro. Vraiment. Oza zéro. Il faut que longa kana ndoto. Et loko nyonso mama paso ozwela ngo échec na ndoto. Tikala ko yebake na moye sili ozate. Il faut que longa na ndoto na yo longi likambo ndesi ko na bo moto boy. Oya ko mona likambo wana ozwi victoire moko makasi likolo nango. Donc il faut que longa yango. Pasteur to longa na ndoto ndenge nini? To matisa losambo. To matisa ba jeune prière. Nde malade yango wana te mama pasa. Tala yo ndeko olalaka osambelaka te. Vraiment. Vie de prière ezate. Il faut que baksa losambo et puis yo moko kokoka te. Likambo Marie de nuit, il faut voir le pasteur. Pasteur, amen. Il faut mon pasteur. On a pesi yo eza ba technique mais bitumba on a yo moko kokoka te. Il faut voir les pasteurs. Comme nous sommes là, au koyo ba numéro na biso bengi à partir ba numéro au pesi kana yo ndenge za komonelela. Et biso to ko peso maele mais balonga kango il faut renoncer. Il faut se séparer na mutu wana na moi sikoyo. Yo sela ona moi. Na moi yango mutu yango ye ko molimo. Akoya omone ndenge ni na moi. Te na moi omoni kaka maloba nonso loba wana. Déclarer yango wana. Voilà, ba parole la déclaration. Amen. Ba déclaration na yo zo sala nde puissance oyo ekokende kubikisa yo na makambo wana. Bande ko balandi puissance oyo ko kubikisa biso na ba makambo ba phénomène mari et femme de nuit ezakaka losambo to matisa dimension na biso ya prière. Yo mutu moni na ba bilembo oyo pasteur Thierry Mutamba auti ko lakisa na biso. Vraiment bande ko to sala makasi to lukanzambe to négliger bandoto te. To négliger te parce que mari de nuit yazo yanika na nzela ya bomoto boita o yanika na ndoto. Yé mari de nuit criminel, yé femme de nuit criminel, bazo yana bango kaka na ndoto pe bazo kota, bazo kipete, bango baza ezui pasteur. A koti kota famille akoya. Kota camarade akoya na bilata la tabilamba bato parce que bipakola pakola ba poudre. Nini poko yuko yebisa na bato yo na ba parfum. To lingaki kolobela bandeko. To komi na moment moko mudungu. Yango na mudungu. Oui. Mudungu tika. Defao. Ndeko tika mudungu. Ba defao. Sepelaka na liputa na yo. Amen. Sepelaka na jipe no ya bleu wana. Na tricot no ya vert wana. Zalaka no nango. Bizalelo ya okene ko senga ko moni mo eloko. Omoni mo poudre pa moninga osengi. Omoni mo parfum ya moninga mo yaka na chapam. Yo yebi parfum ne utaki wapi. Okomona mesh na mutu wa mutu okena ko defa. Chenette ko defa na ko defa. Mususa okene musika tina soutien na sous-vêtement a defi. Ma copine. Ndeko okende ko late loko mususa efungole liyo porte. Amen. Omoni biloko nusu na uti ko loba wana eza banzela ememaka ba mari na ba femme de nuit. Amen. Bika nango alors soko za nango bika ndeko. Tangu na yo ya kobika ekoki. Tangu na yo ya kobika ekoki pasteur Thierry tozo chité déjà à émission na biso. Moi numéro à contact, moi numéro nini compte à Facebook au bateau ba rozana ba méga te pona ko benga yo ba contact ba contact. Merci bandeko. Boke bisami moi moke lisusu tangu boza ba marié mari de nuit azana bizaya o lala na kati na bino. Amen. O yaza na ye abando bo bando lala ka kolota ndoto boza batu misatu na mbeto. Siko elungi ya mutu moko bozo yebaka te. So bomona ka bandoto ndenge wana attention eza biloko mari de nuit. Soit obando zala so okoti na chambre na yo ozo sentir présence à mutu. Mususu bokoyokela na ndoto te mais obano sentaka présence penza ya mutu moko azalaka na kata chambre na bino. Siko so ozomona biloko ndenge wana tala numéro na biso ngo. Bitumba wana ntuka ndeko yo moko okokango te. Amen. Sala appel na bateau bazana mafuta nzambe likolo na bango baya na ndako baya ko sambelela. Voilà toza disposé. Baya na ndako bongo bato a poto okokende poto benga basambela pona yo. Amen. Benga losambo pende sala mapona tina na yo. Amen. Numéro na biso yango plus 243 89 92 98 453 plus 243 89 92 98 453. Numéro na biso ya WhatsApp yango plus 243 84 22 92 439 plus 243 84 22 99 92 plutôt 92 349. Amen.
pasteur tu as pesi numéro na ye nga maman mapasa naza na téléphone te présentement soki boko benga biso boko yiko benga nga na 082 012 22 26 eza numéro ya molongani na nga Mike Mukadi akopase bino nga soki bozala na question to likambu ya kotuna au sujet ya émission na biso touti kosala moi bambote mibale misato pasteur Thierry Mutamba pour cette émission mbote ya munene na opesa na d'abord na bino balandi amen na bolingo bopesi biso ya ko matoi ndenge bopesi biso ya koyokaka amen mbote ya mibale na molongani na nga mama Emerance mwasi na nga motema bolingo mama ni mama autorité morale. Bana na nga nyonso Keren, Dalia, Jean, Thierry, vraiment beaucoup de choses, sans oublier Église Gospel, et Sika Baza, vraiment salutations, salutations Église Mobimba, que le Seigneur vous bénisse. Nga bambote na nga na papa ya bana na nga, papa mapasa Mike Mukadi Chic Montréal, na mbote lisusu na famille Mutamba Mobimba, bambote na mama Ida. Gisèle Ida, ma copine personnelle, et a tikarangate vraiment maman nanga nzamba pambola yo balandi nyonso basepelaka na Lydie Mutamba autrement appelée maman mapasa mbote na mama ni mama Emerance Lilolo Mutamba motema ya pasteur Thierry Mutamba mwasi oyo atonda na ekimia mwasi nde mwasi donc mama aimé ndo ya lipasa na ngai mbote na Bijou Mutamba motema ya Kaboska Bangu Nathalie Banza ya De Bombse Allegra motema ya Lidel Mbala bambote na bino nyonso oyo bolingaka mama mapasa vraiment tokutani mbala sima soki yesu azongi te bisou bye